Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend nyonso bozwami, c'est Noela TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola abomba pe abatela biso po biso sans nzambe eza mobulu bandeko la famille, hein? Soki nzambe te, en tout cas biso toza biloko te. Biloko te ko biloko te. Donc pona kosala eloko nyonso, il faut topesa d'abord nzambe merci. Pona pema o azali kopesa biso o ezali ke pema o soki ezali ki ya ba congolais na ba congolaises bazo pesa ngo mbele basi basambwisa biso yango mbele basi babotola. Bana mama bolo ba poko ozolo ba bongo poto yebi congolais tozana mité ya mabe moko ya niveau moko ya nyama, même démon même satana pe a comprenaka te alobaka te ngai pe naza mote ya mabe nga satana na lokaka na salaka mabe, mais niveau oyo congolais aza nango ki motema mabe eza koleka. Satan atalaka alobi non. Nzambe, pourquoi obwaka kinga na mabele? Pourquoi obwaka kinga olobi ke nga nazo bebisa mabota nazo bebisa bato? Metala peuple oyo kelaki na kombo ya peuple congolais niveau ya kimotema mabe o bazalaka nango. Donc c'est que nga satana zongisanga ata place o nga zalaka. Pour te comprendre te est-ce que biso ba congolais mukolo oyo toko kufa toko mona d'abord ata elonga nzambe yango ata elamba o kutoko simbango bomilengela ba congolaise, surtout ba congolaise bomilengela tozo mona awa ndenge problème ango ezalaki kutu teke elata Karine Mokonzi ndenge balati lokola elamba na ceinture mais balati siye yango tozo comprendre te na bato o bazalaki ba ennemi balobanaka te do bakosala nyonso bayokana bakosala effort tout bayokana kaka basala nini baya kosangela kaka mutu moko kombo ya Karine Mokonzi, mama ya YouTuber, mama ya TikTok, la baronne. Donc bango nyonso basala nyonso baya kosangela ye te botika kimotema bebo yeko congolais congolaise. Pourquoi toza kimotema bebo soki boyokaka kombo ya Karine ebimi wana bolobi oh mutu ango to lukaki ye yo tozwi yango tozwi ye bandeko niveau ya kindoki obozalaka nango ya boya ndenge nini bandeko en tout cas Karine nga moko pe Noela na comprenaka yo te ndenge bokomaka na niveau oyo okomaka lobi kete naza mwana nzambe na Kristo motema nazo limbisa nyonso mais siko batango okena ko limbisa tala ndenge basalaka yo tala ndenge basalaka yo Karine ozwa mayele mokolo nini zwa mayele ma chérie mutu deja alakisaki yo deja face liboso bobebanaki deja bofinganaki asalaki oyo nyonso asalaki akoya susu asenga bolimbisi yo po ndimi yango pe na pete olobi te c'est la famille non lia na ye na fourchette mulai tala ye lokola ndako bavaze lokola ezikaka donc tala yango bongo kopusa ye susu pembeni na yo te koza susu ye susu confiance te donc en tout cas tala ye kaka bonga na musika eza azosala biloko na ye kotala yango kutu même babeta yango kara Karine ma chérie zwa mayele kimotema mabe o eza na niveau moko en tout cas tozo comprendre te ozo mayele mokoni nakanisi wana ozwi mayele zwa mayele kimotema mabe ekomi na poto balobi peke kindoki pe poison pe bakoti yango na poto en tout cas zwa mayele basangani liboke kaka mpona kombo ya motu moko po Karine alakisi bango ndaku po Karine bolingaki nini yango ke bino kaka bofingaka ye ke bino kaka boloba kaka alalaka na gare alalaka libanda en tout cas boza peuple ya quelle sorte ya peuple emonaki wayambo emonaki boketi wayambo quelle sorte ya peuple siko tokoloba nini na ba Rwandais tokoloba nini ke Rwandais mutu aza motema mabe tokoloba ke Rwandais mutu azobima bandeko na biso bandeko
likambo yango eza nini yango oyo eloko ezalaki na moto mosusu bozopesa mot d'ordre ke yo kutu kobima te fanda calme nga moko nazozwa Karine en charge. Bandeko mwana mama na yo obie mwana tata na yo obie pona nini bandeko Peuple congolais, jusqu'à quand peuple congolais? Ti quand beaucoup changer? Ti quand atozo linga mutu wana teme tala makambo na musika ko kota ngo kutu même pas. Mais bino boyaka kaka na profit, bino boyaka ke non na lingiye o a pardonner nga o to yokani or que rien. Déjà mutu afingi mama na yo afingi papa na yo asasu mutu susu te oko poussa na peme na yesu ke bosala ki kamaderi. Non, oko faut taye musika na yo Karine zo mayele ma chérie. Poto oyo mutu na mutu azalaka na nyos na ndaku na ye mutu asengaka mutu ya kolia ya Mungu azate. Pourquoi omipesa kaka boye mutu na mutu asalaka ba video na ye na ndenge na ye na ndaku na ye mutu na mutu Ato osasala ba fête ma chérie sala ngo na en cachette na ba famille na yo kobengisaka bango susu te baza capable ya kosala yo mabe ya kotina yo poison okufa lobi mosika ta ndenge basalaka yo. Donc balingaka te bamona yo oseka balingaka te bamona yo ke okomi na vie ya bien balingaka te. Donc bango balingaka ke Karine Mokonzi azokolela kuna po bango bazoka ba force wana babimisaka ngo na kata ba video na bango bazokosala bango basepela wana ezali ndenge Congolais a marchaka. Congolais a lingata mona mutu azana bolamu, Congolais a lingata mona mutu azana mbongo, Congolais esala kayo kaka motema pasi. Pourquoi kaka ye? Pona nini kaka ye? Bandeko kosenga eza permis. Kosenga epekisa mite. Eloko epekisa minde ko yiba. Eloko epekisa minde ko sala ki motema bene eloko a mutu. Karine asenga ka. Amoni ke ngana kokite. Pourquoi pas na senga? Bino peso bolingi bosenga. Bino bako pesa bino. Bible pe elobi senga eko pesa milayo. Senga bako pesa yo. Karine atali alobi tenga no kufa sonite. Ngana senga. Oya rosepela apesiye. Oya kosepela te. Ako yate kasui par porte-monnaie na yo. Ou bien abengo téléphone ke pourquoi opesi ngai te. Abandi ko non. Ezali mutu na mutu motema dende nga moni te mwana mwasi oyo. Azala motema malamu be peuple o ka balingaka ye te. Na sunga ye. Mwana mwasi o asengi, cela veut dire asengi na motema na ye mobimba. Asengi ndenge alobike azana ngote se que c'est vrai azana poste nango opesi. Aya ko forcer mutu te bandeko. Bino pe boselaka na ba chaîne na bino bosela pe na bato bino balandaka bino. Bosenga bako pesa bino, c'est sûr bosenga ka. Mais ba pesa ka bino te parce que bozana aura mo côté na Karine Mokonzi. Donc mutu na mutu azana aura na ye pe mutu na mutu azana chance na ye. Pondenge bozelaka bolbaka ke ya azana aura, ya azana chance. Mais bosela pe olenge ba pesa ka ye, nyonso wana e matisi bino mafuta, e matisi bino na niveau moko ki motema be en moko e boti bino, e boti maseke, e boti bino na kindo e boti bino ki motema be po boyoki ke Karine Mokonzi baloti la ye mbongo po basombela ye voiture. Karine Mokonzi alakisi ndaku bokomeli yango ke mbongo wana ewuti na gouvernement soki eza passe gouvernement ngo apesaka na facile. Mais bino pe bokei soki Sandra Line, soki Sandra oyo balobi ke abimisi ba voice par-ci par-là. Est-ce que boyoki kuna ke Karine Mokonzi pe abimisa ke na kati batangi ba montant ke ye ba pesa ke ba montant ou bien eseli bi montant mabeka ndenge bomona ka ke photo ya première dame na biso eza na kati ndako Karine. Donc nyonso mbongo nyonso ekitaka epa ya Karine. Soki ki nyonso ekitaka epa ya Karine, pourquoi soko Karine ayaka susu abana kosenga ke bo pesa nga mbongo boye nazangi boye? Donc asala ngo semblant bolingo ba bonka asala ka semblant azala kana mbongo azoko zwa kuna ba mona kake azaka ka mendiant asenga kaka po ba mona kake azana ngote orke bazo pesa ete. Botika kimotema mabe bandeko. Karine asana bato ne mingi wa bwakaka. Asana bato balinga ka ndenge azali. Asana bato o asala bango ba publicité. O balinga ye banda kala. Banda bimati ndenge akoma boye. Asana bato balinga ka ye. Ba mususu balinga ka ndenge bino bozo ko sangela ye boye. Kaka ndenge bozo ko torturer ye boye. Mususu aloba ke ete. Mais trop c'est trop. Pourquoi moi na moi so ba basala ka boye?
Pourquoi moi na mwasi basangela yaki boy ata asali eloko ya malamu bango na miso boka eloko mabe mutu wana asali nini alingi à cause na bino moko bozo sala bongo po bato basa nini balinga Karine yango bozo sala ngo bongo. Peuple congolais botika kimote mabe, peuple congolais tosika kindoki, peuple congolais totala mboka na biso yango toza kimote mabe boye mutu mususu mopaya msoro ya akoti na kati na biso a diviser après à régner biso moko tozo pesa bango laisser aller parce que biso na biso tozo luka ko sala effort ke to lingana parce que biso na biso toza na amour du prochain te biso na biso to linto mona moninga alela a souffrir pour na biso et ça la biso bien biso na biso tozo en tout cas peuple congolais to luka to sala effort to changer so que azali kaza étranger to koloba ke non aza étranger biso tozo linga ndeko na biso te mais étranger tozo zoye na maboko mibale to pesi ma ya komela to pesi kiti to pesi mbeto alala mais ndeko na biso moko to lingi te to pesa ye kiti wana to pesa ye mai alala to lingi to détruire ndeko na biso to sala ye o to lingi ya mabe to pesa ye pasi. Congolais, peuple congolais, eza ki motema mabe. Eza ki motema mabe, ezala kakindoki. Toko benga ngona kombo nini. Toko benga ngona kombo nini. Bokei, bokomi ke, ndakwa Karine ngo, ezanga porte. Ala ki sa porte. Ndaka Karine ngo, ezangi fenêtre. Siko selo bino. Selo analyse nanga, selo bino. Nazo loba, siko selo bino. Dans mundele, asali ndaku. Ezanga fenêtre, ezangi porte, donc Karine akoyaka na esprit, akoti kaka na katandaku na ye, boum, akoti kaka na katandaku. Donc c'est lo bino, donc c'est lo makanisi na bino ya bunzambe, bokoti na makanisi ya bunzambe, bokoti na makanisi pe ya mundele o atonga kabandako, parce que so tomoni ndako wana Karine mutatonga ki angote, Karine de aye ko renouveler, aye ko bongisa ndaku na énorme po alala ndenge mutu nyonso pe alalaka. Donc bino bolekeli mundele na mayele, bino ba congolais mboka na bino kutu d'abord boza incapable ya ko bongisa ngo bobongisi yango même pas mais boza capable ya kotala ndaka Karine ke ala ki sabino fenêtre ala ki sabino porte. Quelle bassesse, quelle souka ya classe bino bozali balobi ata moto auti na souka fond ya mboka jamais akoko kanisa lokola bino bozo kanisa moment o na présent oyo. Franchement ata bolobi ke mwana wa sana maternelle boyebi se ke sala moi dessin oyo eza ndako akotia fenêtre akotia porte mais bino ba mama ya poto soi-disant boyaka poto bana mikie. Donc, tellement beau échouer na vie, bo sala ki n'importe quoi, vie na bino bo beti ango ma mbeta, ndenge bo lingi, vie e beta bi ma mbeta, vie e za na tina susu te, bo lobi te, biso comme vie na biso e beti ma mbeta, mwana mwasi oyo, aye na sima na biso, comment fait-il na koko leka biso na niveau oyo, donc ndenge aso leka biso to contredire nyoso oyo azo sala, donc biso to kaleye, bandeko ya nzambe eza ya nzambe, ata bo sali ba stratégie na bino ata bo sali mayele na bino ya bundoki mayele na bino ya buzoba eko simba te tanke aza mwana nzambe azaka makona ye atena atiaka na se azo bondela nzambe na ye soki ke azali sans et sauf mais bino boza wana kosala ba stratégie comment tokoluka tokwesa ye comment tokoluka nyonso wana bosala ba stratégie nyonso bokwesa me akoya kaka te azoke kaka la tête parce que aza mwana nzambe mais bino bozo ya pembeni na motema mabe bozo ko kosa ko seka na ye nzoka nde bolobi yo oyebite je otoza nango nzete toza nango to beto na sima lukosi bandeko. En tout cas bo changer botala ba vie na bino moko soki bando kanga bino bo bando yiba bo yaka na poto banda kala bo somba ta banda kute bo raté boza bazoba donc botika la kana position na bino wana ye aye na sima bo finga ki ye clochard azana esika ko fanda te afanda ke pa ya ba mia azana esika te ala kalibanda ala kana gare centrale azana place te est-ce que ya ko bonga donc bino du fait que bozala ki banzambe na place na ye bino du fait que boloba ki obolinga ki boloba
mayele ya nzambe mpona kolakisa bino ke eleki ya bino. Donc nzambe abalusi sikoyo alobi ke te wana ezali bino bato bolobi yanga nzambe yango selemoma yango siko alakisi bino ke te nazo sala na kati ya Karine ya espoir siko bino bokomisi yango mbongo ya gouvernement azokolia bino moko botiaka bafoto ya première dame wana na bandako na bino na kati ya bachaîne na bino botiaka na kati ya baprofil na bino botiaka moto akipaka moto alobaka te tellement Karine ayekola nyonso wana eza kaka keto du fait ke alakisi ndako na ye bomoni yango bolobi ke te tokanaki ya boye te toyokanaki ya boye te ale bokei susu bosangani lisanga likambo ezalaki ya motu mosusu bino bosombi yango na bamosusu basi bakufa na bango kala bakunda bango basi bokelamusa bango nyonso wana kaka nini ke baya kosangela motu moko donc motu ako bosangela mpe bolongaka ye pe te bokokaka ye pe te mpona kolakisa bino ke aza mwana nzambe bokoya ebele Bible elobi bokoya ebele me bokopanzana na nzela sambo donc ndenge boyaka na groupe wana bopanzanaka mutu na mutu donc bozo prendre des ordres parce que boyokaka te parce que balobi ke oya nzambe basimbaka ye na plaisir te na sentiment te boyaka na sentiment boyaka ebele na basentiment mais soki abeti bino kaka moko boza kao akobete bino moko bokomi kolela bamosusu koyo bapesi bango bakombo kuna mama na ngai Karine pe na bakombo asakani te Karine akobamba bino bakombo pe akobamba boye ekangi akopesa boye esimbi parce que boyokaka te donc bozo ki lokolamusa na bato bakufa kala nyonso kaka bayelaka Karine boza tala mulongo bayelaka Karine te botiraki bote ya mabe Congolais bino so boza bamiyibi boliaka bino nyonso na nsima ya peuple congolais na nsima makila oyo bazokoboma chaque jour na mboka na biso Congo bino nyonso bozokolia bakroni mama boyebana bozokolia mbongo ya peuple mbongo ya masumu ya bacongolais bino nyonso bozokolia yango boliaka yango bino nyonso bokokufa bino nyonso na kombo ya mboka Congo o bozokoliaka mbongo wana ya makila ya bana o bazokolela bazokosouffrir bino na nsima kosalaka ba émission na bino à la con bozolia bambongo bazopesa bino bambongo bozokolia yango sikoyo minute bolobi ke tokendela Karine bino bozalaka boliaka yango boliaka mbongo makila boyebaka un jour bokofuta o bosalaka un jour boko futa donc bino bozo sala ngo bozo ko lia na nkuku après bozo ko bimisaka Karine ke parce que ye alaki si boye c'est que ye muta so ko lia ebele bino bo lia moke bino boko futa ngo bino ba congolais wasalaka ba émission o bo lia kambongo wana ale boye ko lo ba ke siko bo bimisa Karine ye azare ti pona bino ale bo le kaliko na ye te e ko simba te bino moko ne boko mifunda boko mi bimisa botika kimote mabe wana pe muto osala kakini mabe awa azate na kati ya poto oyo azate bino moko d'abord bomi bimisa na obo salaka na obo liaka na nkuku oba pesaka bino babengaka bino ke boloba boye te bosala boye te bozobebisa batu bana bazokokufa bana betike bana bino po boliaka mbongo wana ensemble na gouvernement na bino oyo bapesa bino bambongo boso kokima nango boliaka yango ensemble mais lelo bokomi koloba ke Karine mutu asalaka yango boye po ke bacombattant basalaka Karine mabe bakosala mpe mabe te bino moko bomisalaki mabe bino moko bokomi lakisa kimoto mabe eleki bino peuple congolais bobimisa na haine moko bokomona ke est-ce que bato olobi basekaki ensemble est-ce que bato olobi babenganaki ensemble. Mais non, quand na minute bo sengana ki bo limbisi na minute bo baluki. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle sorte de peuple ça? Bozandenga nini boy? En tout cas na bangi bino peuple congolais na bangi bino makasi. Kake nango pe aza PTT pour bozwa pe mu Congo na bo tiango na se. Boko tiango pété. Aza PTT. Asama belete ya peteke bozo kaka Congo boya kaka bosala kaka bozu boloni asama bele pe a petete oh non botira ki botea mabe donc komi kuna Karine donc basakali kuna OK makambo ebimi pona Karine coûte même pas et ça ba komba Karine coûte même pas
Et comme que Karine Moutalia Kambongo. Oh, Karine Boye. Oh, non, non, trop, c'est trop bolekisi. Bolekisi, en tout cas, peuple congolais, botika qui monte à ma baie. Qui monte à ma baie, botika, na kombo ya mwana mutu. Botika, maman Charlotte Libanda, makamona bina, bosala ka la kan. Botika, ye calme, botika, bosala nzambe, à part, aza maman, bon respecte ye. Bino, sur ba maman, bino, ba kufa. Ce qui bo bazali, bo bazate, bo respecte ka bango te. Maman, nyonso, aza maman, o simba te. Mutu, nyonso, aza mutu, o simba te. Hein? Et qui sait, nyonso, o ebobini sine boy, nyonso, wana so prière, maman, wana mutele, ki makase de la kisi, identité na bino. Na ba pardon, boya kose na lukuta, wana ya crocodile, wana, boya kose na ba pardon lukuta, Karine, touro cette fois-ci. Ce qui ba yesu, ba pouze, pemena, ok, Karine, limbisa, nasala ki boye, limbisa, wana, maman, en tout cas, Karine n'accepte plus comme mercate, plus jamais, kosa nango susute au moins que mutu na mutu azala na kwena ye kombo ya mutu susute na ba vidéo bo sala kana bango ensemble ke bo kota kos meka kosa nango susute parce que boye eza vraiment bien te oliema soka epai na yo mais mosala na bon kota mama Charlotte na kati ko kota mwana na kati ko kota papa eza malamu te ata muke bo finga na bino bana eza nango je na bino bo salaka bo mi finga na me bo kota mama na kati te. Hein? Qu'est-ce que ça voir de quoi ça va na kati? Est-ce que ama Charlotte ndatina bien na kati? Est-ce que bana watina bien na kati boza ba mama mikolo, boza ba parents ba responsable. Il faut botala ka eloko bozo ko loba na miswa bato. Na oboko ko loba te. Eloko musu eza ya soni. Benjir boli misanga. Benjir bozo bimisa na kati ya public benjir moko ya soni. Bozo bimisa insanité ya muninga na yo. Or que ozo loba pe eza ya solo te, ozo finga muninga na yo kati na ye, aza mai aza boy, eske ozo deja musapi na yo, okoti na kati ya mwana ya camarade na yo, omona ki aza mai, pona ko yoko bimisa ba énergie ya bongo. Te botia ki mote ya mabe, tanke yo oza mobali te, omeka ye te, oyoka na munoko ba lobaki, yo pe ozu yango, olati yango lobi ke nga pe na okele na lobele boye, nyosu wana bo bamba ye. Et après, hein? Tozelaka ke boya na biloko mosusu ya sika ya kate kaka les mêmes kaka les mêmes monotonie boya les mêmes monotonie kaka les mêmes problèmes boya kanango. Cela veut dire bozo zanga ba argument bozo zanga eloko ko défendre ya malamu bozo zanga eloko po ba finga kali bozo monate donc boya ka les mêmes problèmes monoko solo makolo mbaso asala boye ala na bibembe makolo donc kaka les mêmes problèmes boya kana Karine azala ka wala le bisa bino ke boya su kona biloko musu ya sika oh nano bat ba yokate mais boya kaka les mêmes c'est la monotonie les mêmes non bo fanda parce que eloko loba na bino ezala kate en tout cas boza na poto bo changer ezana ndako te ke mundele asala wa o ezanga fenêtre ezanga porte soko babi bongo boza ba zoba bino bongo boza ba zoba bino moko bozo pesa ba devoir bozo ko sangote bino moko bozo tangela ye bozo ya nangote boya poto kala bozo mata ndako te na poto ba mama poto bozo fin sa Karine bozo so sa Karine bozo ta ndako bozo na poto te bola ki sa biso ba ndako ngo ya poto bosomba ba biso ba bozo ba ndako poto so ba ndako poto za nye calme tono bakate me bino batono vide yango ba batono vide et lo baka ebele tono o eza na mai te na kati etaka makelele me tono o eza na mai boko yoka ngo calme rodo te ba biso ba uto so ba ndako toza calme boko yoka te me ba bino bo so ba ndako ngo te tala munoko ndenge bo fungola kana kata rezo so toza la to yoka bino mawa eza mawa pe pasi lobi okokufa et surtout na Belgique so na ndaka social na ndaka l'état soko kufi bana na yo bazana ndako wana bako bimisa bana wana ndako wana pona ko lakisa bino ke ndako wana eza ndako ya l'état ya mundele eza ya yote bana yo wana le bake no ko luka ndako na bango moko et surtout bana bino baza ko kola eza ndako ya l'état donc bana bino bazo fana na sima na bino ba mama o bozo fungola ba mbwanga minoko na poto boyaka bana mike bo somba ta ndako te ale boyebite bo fana ndako ya l'état un jour soko kufi bana na yo bakobima na ndako wana l'état récupérer ndako na ye apesi ba famille o bazana bato ebele botia ko la mituna bino so boyebaka te boyaka poto kala me bozo linga ko
ko yeba mundele bien te hein et ça la bino sonité pour que l'accès la qui sa porte la qui sa fenêtre donc cela veut dire Karine aza extra Karine aza extraterrestre soki ayeka kambala moko akoti mbala moko na kati ndako na ye donc porte ndako ezate siko bilo bolingi porte ndako Karine bomona ngo po bosala ngo nini bomona fenêtre ndako na ye po bosala fenêtre ngo nini bandeko bagima ezozanga bino eloko finga ye ezozanga bino obie ezani nango tokoloba nini yango totala kaka bongo kana ndako ba voisin ezozika totala biso bongo parce que totala ke nako kende koloba nini po bato baza ba niama nako répondre bato nini po bato yo en tout cas on dirait batanga pe ata ite po bazo ko yana makamoko bazo koloba osotala motu na makolo koloba nini Exacté. Mais du fait que kaka non moteme suki tika kaka dans sa moi émission kaka na répondre à ta moke parce que ça makambo a soni o monto ko raisonner makambo wana te ya fenêtre na porte. Ce qu'on porte na yeso ka lakisi. Bino ale boluki ke adresse na yeza place boye bo kendo sala ye mabe na porte wana soka lakisi. Soka lakisi fenêtre. Donc fenêtre wana e ko permettre bino ke boye la ka na butu. Non. Fenêtre naye ezali blindé par le sang puissant de Jésus-Christ. Porte naye ezako pakola makila na balenton. Donc ceux qui bino bakadiampemba boya bokomona ngote. Porte naye bokomona ngote. Comment fait-il votre cause la kaka na boule kaka boya ke ba mona porte, ba mona fenêtre. Quelle boule? Hein? Quelle boule? Quelle idée? Vous pensez qu'il y a une fenêtre et une porte? Est-ce que Moutou azana mayele pensa bandeko? En tout cas, nous comprendre des phénomènes oyote. Moutou pensa azana mayele est-ce que akoko osala randona muninga neka poil barake la qui sa porte la qui sa fenêtre. Bota la ngona misu ya boyete, bota la ngona misu moko en tout cas ya musika peuple congolais la Chine. Bota la ngona musika. Oyo eza et le côté ya koloba kete e bombo zelango na légèreté bongo kaka bongo non eza bongo bongo te o eza et le komoko ya kotelebe lango penza ya kobete lango sete ya kotiango pena ba prière ya komona kaka bongo bongo te eza je basane le komoko qui ne voit pas eza na cesse bazo bongisa po basala kakine mabe wana bokosala e kozongela bino moko di fait que ya zala na mabe na babe na bino te mais bino bozo lukele kaka mabe bo sanga na bino nyonso po bo détruire ye po akile donc pour ça na bino c'est que Karina Limwa à moi na souste du fait qu'elle va numéro 1 na kata TikTok na kata YouTube donc bino bondima ngote et dérange rabino yango bo sangani na ba o bazala ki benemi ba bano lobana te bo sala kaka makatra bo lobana kaka bo détruire Karine mi bo sala kaka bongo pe bo loin kaka te pona ko lakisa keke o ya nzambe ba simba ngona sentiment te ya nzambe basimba ngona sentiment te ete ya bino muta ko simba ni nzaka na ye ulu nsuki na ye akozala te akotika la ka wala di fait kazana mota bena bino te me bino boso ko lugele ki mota mabe e kozongela bino moko. En tout cas c'est Noela TV nazo koma na suka ya vidéo na biso en tout cas peuple congolais tola muka totala makambo oyo kaka na misu boyete peuple congolais oyo ya Europe ya bato basala kaba émission na bango bazala ki na YouTube bakima na TikTok bazala ki motema mabe ka pona ko détruire kaka motu moko. En tout cas o eza eloko kotela ya boye kaka te mabe ekomela Karine na butu na tongo na pokwa déjà bato wana bayebani mais mabe pe kokomela yete toza na mboka ya mundele mutu na mutu azo abandon na ye donc mutu na mutu azo za charge na ye moko donc en tout cas boye trop c'est trop elekebele non elekebele en tout cas na komi na suka s'il vous plaît la famille botala makambo o boyete en tout cas botala ngo boyete Karine yo pe zwa mayele ko tambola na ekenge yeba wapi ota likolo nana no koseka nana no koseka te il faut ozala mayele parce que bato yo bazana mayele mabe bazana biloka ya mabe bazo kosala na cc yango bazo kolakisa ngo siko boye. En tout cas faut sala keba talaka nzelo zo tambola talaka paso zo kolia talaka paso zo komela zala vraiment ekenge. Merci, c'est Noela TV. Na komi na suka vidéo na biso la famille s'il vous plaît. Quand ndenge ezalaka ko liker, ko s'abonner, ko partager, ko aimer et ko sala biso bien makasi. Merci nazo tika bino. Bye bye.